Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni so CAA pesa kibino. Na boelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Boye bona muna balandi ya journal ya pepe pana peuple info lingala mbote na bino bisikanya stubozwa mito fongoli basango na biso pona kotasa bino ndenga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo mokola lundi 19 février kuna na Addis Abeba na madame Moli Fisu oyo azali bongo sous-secrétaire d'état américaine en charge des affaires africaines pona oyo etali situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo héritier mapine mapesi bino ba détail. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abetaki masolo mokolo ya lundi 19 février 2024 na Addis Abeba, capitale ya Éthiopie, elongo na madame Molifi oyo azali secrétaire d'État américaine en charge ya affaires africaines. Balobelaki mingi likambo etali situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo et pa wapi Rwanda azali ko soutenir ba M23 pour na ko agresser République démocratique du Congo. Natina wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolala te bisika nyonso azali kotambola azali kotombola mongongo ya République démocratique du Congo pour RDC eye bana kozwa gain de cause na agression oyo azali victime na yango na nzela ya Rwanda oyo azali kosunga ba rebelle ya M23. Madame Molifi a rassuré chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na soutien des États-Unis d'Amérique pour na règlement ya crise sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo. Pe alobi à comprendre frustration ya population ya République démocratique du Congo na ndenge basalaki ba emet mikolo eleki pour na kotumba ba pne pe kotelemela hypocrisie ya communauté internationale oyo azali ko éviter pour na ko condamner Rwanda pe ko sanctionner par rapport ya makambo ndenge ezali kotambola pe ndenge Rwanda azali ko soutenir ba rebelle ya M23. Bosimba ke masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na Molifi secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines pour na makambo etali situation sécuritaire na est et les cas qui vraiment kitoko ba échange ezalaki ba échange moko ya malonga. Masola chambre basse ya parlement bosimba ke ba honorable député bazalaki na plénière lundi 19 février na salle de congrès ya palais du peuple et pa wapi bâti en place commission pour na élaboration ya règlement d'ordre intérieur ya assemblée nationale. Na terme ya plénière, oyo ezalaki ya mokuse pour na session extraordinaire inaugurale ya 4e législature ya 3e république. Président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga na communication na ye annonça qu'il met sur pied ya commission chargée ya élaborer règlement d'ordre intérieur ya chambre basse ya parlement. Selon Malobanaye, président ya bureau provisoire Christophe Mboso a proposé commission où il kozala composé na 78 membres délégués na 26 provinces. Na raison ya 3 députés par province. Parmi ba compétences, pe oyo bazali mieux qualifiés par rapport à la nature et à travail oyo bako réaliser. Mingi penza élaboration et règlement d'ordre intérieur, il y a chambre basse, il y a parlement. Ba députés nationaux et sengeli ba se regrouper par province, ba se concerter pour nous désigner 3 délégués oyo bako dans la commission. Commission est kozala constituée, puis bakozana 5 jours ya mosala na salle de banquet ya palais du peuple à partir ya mercredi 21 février 2024. Na souka ya mosala oyo na commission projet ya règlement d'ordre intérieur et kotindama
pour na approbation na plénière. Bongo texte yango soki ezali adopté na plénière et kotindama désormais na cour constitutionnelle et pas wapi bango bako se prononcer pour la conformité na yango na constitution. Président Mbosso a formulé recommandation na endroit ya bureau ya commission alobi ba veiller pour na produire travail moko ya qualité. Boye pour la législature oyo ya 3e république et Sengeli Bongo ayebi na ko recommander bango Christophe Mbosso alobi et Sengeli baye bana ko bima parmi ba disposition oyo ezalaka déjà ba amendement pe biloko ya ndenge na ndenge ezali nécessaire pour na ko produire texte moko ya kitoko oyo ekozala soumis na plénière. Président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale honorable Christophe Mbosso a yambaki lundi 19 février délégation ya ba moto taximan oyo bazalaki ko soumettre ye ba doléance na bango héritier mapindemi azalaki kuna na compte info lingala. Président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodampuanga ayambaki lundi 19 février 2024 na cabinet na ya mosala na palais du peuple délégation moko ba moto taximen ya ville ya Kinshasa. Motif ezalaki ko soumettre na président ya bureau provisoire ba doléance na bango par rapport ya makambo bazali ko vivre mikolo oyo liboso ba élément ya police nationale congolaise après mesure oyo ezomaki ko pekisa ba moto taxi ba kota na commune ya Gombe pe attroupement il y a plus de 6 personnes ezalate. Bosimba ki ba moto taximen oyo bazali bongo chassé et paye élément ya la police. Christophe Mbosso Nkodampuanga pona bango azali moto ya suka personnalité moko capable oyo bakoki ko plaider cause na bango en tant que citoyen congolais. Bango bazali en ordre elongo na l'état kasi ba document nyonso oyo bango bazana yango ezali kolobela ba policier et l'autre côté. Malheureusement bazali ko subir makambo ya ndenge na ndenge ya mabe pe bazali ko botola biloko na bango. Bosimba ke masolo na bango na Christophe Mbosso Nkodampuanga elekaki kitoko numéro 1 ya chambre basse ya parlement ayokaki bango pe a promettre bango akoluka solution par rapport ya likambo na bango. Ndenge kaka constitution ya mboka epesa kibongo 8 jours pona ko se prononcer soit kotikali na gouvernement tope kopona mandat électif ebele kati na bango ba se prononcer ki déjà mokolo lundi 19 février que ba démissionner na gouvernement d'Akisa ya vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou pe vice-premier ministre ya économie vitale Kamere ba détellement oyo bokozwa yango na basango na biso ezali ko ya poursuivre édition la biso pour la côté Samuel Ndenge rapporteur adjoint il y a commission électorale nationale indépendante Seni na mokusemo la mboka Paul Moindo a Kambaki délégation ya Seni kuna na yakoma na province ya Nord Ubangi pour na kota la ba condition ya faisabilité pour na ko organiser ba élection APC Stéphane Skande héritier Mapindele. Rapporteur adjoint à la commission électorale nationale indépendante Paul Moindo Moulemberi azalaki na mission exploratoire na province ya Nord Ubangi pour na reprise ya bascrutin ezalaki bongo pour na kotala tala ndenge nini bascrutin ekoki lisusu kosalema na ndenge ya malamu. Délégation oyo ezalaki composée na membre ya plénière Fabien Boko oyo ayaki na mission ya évaluation pour na ba condition ya faisabilité ya organisation ya élection na cadre ya préparatif ya reprise à l'élection législative nationale et provinciale dans la circonscription électorale ya Yakoma na province ya Nord Ubangi. Objectif ezali ko analyser ba facteurs exogènes et endogènes oyo et motiver décision ya annulation ya scrutin ya le 20 décembre na parti oyo ya République démocratique du Congo. Tango akomaki na Yakoma chef lié ya territoire ya Kombomoko représentant ya président ya Seni Denika Dimakazadi ayamba maki na secrétaire exécutif provincial ya Seni ya province ya Nord Ubangi Blaise Likongo accompagné na chef yantenne Samba Lumande. Boye Paul Moindo Moulemberi asalaki réunion technique na antenne ya Seni avant akende na bureau ya administrateur ya territoire oyo azalaki entouré na ba membre ya comité local ya sécurité. Ba échange oyo azalaki franc et enrichissant yango et permettre na délégation ya Seni ba s'imprégner na ba réalité ya environnement pe ya déroulement ya ba scrutin ya le 20 décembre 2023 na territoire oyo ba penyonso ezalaki passé en revue programme ya mission ya rapporteur adjoint ya Seni ezali ko prévoir série moko ya ba échange et longo na ba partie prenante nyonso na processus électoral.
Pour nous rappeler, bino seni après avoir examiné le déroulement, il y a la consultation électorale non son ensemble et à territoire à qui décision pesala qui rendu public samedi 6 janvier 2024, il y a quoi annulé vote dans la circonscription électorale il y a Massimanimba na province ya Kwilu, pays ya Koma na province ya Nord Ubangi. Décision Oyo ezalaki entérinée na cour constitutionnel par rapport à l'irrégularité Oyo ezalaki constatée. Na masomo mususu basengali koyeba ke AA bar UNC ya Vital Kamerhe code ya Jean-Lucien Boussa P APCF bar ATUA ya professeur Chilumbai ezali ba regroupement politique Oyo informateur honorable Augustin Kabouya a consulté ki mokola lundi 19 février 2024 na quartier général na Ekuna na hôtel Hilton na Gombe Stéphanas Kande héritier Mapine Mbazaki kuna la compte info Lingala. Na mission naye constitutionnel, secrétaire général ya UDPS informateur honorable Augustin Kabouya ayambaki tour à tour ba regroupement politique code ya Jean-Lucien Boussa ministre sortant ya commerce extérieur, Vital Kamerhe ministre sortant ya économie oyo ayaki na regroupement politique na bango AA bar UNC Tomona kipe lisusu regroupement politique APCF bar ATUA Bakisa A3A bar AV. Il y a professeur Chilumbai, ba délégation Nyons Oyo, ba signé qui acte d'engagement, il y a adhésion na bango, na majorité parlementaire, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour na Jean-Lucien Boussa, Baye Kaka, ko réaffirmer appartenance na bango, na majorité, il y a chef de l'État. Yango baizita kite ko signé acte d'engagement signe adhésion na bango nangambo mususu Vital Kamerhe atalise ki peke bango bayaki ko réitérer pe kaka engagement na bango na choix o esi basala déjà bandakala ya ko soutenir vision ya chef de l'État na makambo etali social pour le peuple congolais pe développement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tina wana balobi oui pe basigné acte d'engagement liboso et informateur oyo selon Vital Kamerhe azali kosala mosala na ye kitoko et bongo professeur Chilumbai na regroupement na ye mobimba bandimi ko participer na majorité pour na ko accompagner chef de l'État na deuxième mandat na ye aye ba ko atteindre ba objectif pour na peuple congolais azala bongo malamu. 28e sommet ya organisation ya ba première dame d'Afrique opda de na mokuse et Salema ki weekend eleki na Addis Abeba bosengeli koyeba ke distinguer première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakero Tshisekedi nde azui bâton ya commandement Stéphanas Kande Nathalie Kela Kapenda. Ezalaka lokola tradition sommet ya ba chef d'état africain na Addis Abeba ezalaki pe occasion pour l'Assemblée générale ya OPDAD, organisation de la première dame d'Afrique pour le développement basala qui 28e sommet ya Assemblée générale na Bango. Première rencontre pour l'année 2024. Nyonso ebanda ki na quelques minutes ya silence pour la disparition topé liwa ya président ya Namibie yango wana ezalaki à la fois signe ya soutien na Bango pour la première dame ya Namibie Madame Monica Ngengos oyo azali à la fois présidente ya OPDAD na qualité na ye ya vice-présidente ya organisation ya ma première dame d'Afrique Denis Nyakero Tshisekedi azwaki bâton ya commandement ya organisation oyo ya 28e sommet a fongola ki série ya ba exposé bilan basala qui rappelle ya ba thème oyo ezala qui lancé na juin 2023 à na Kinshasa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis honoré d'être entouré des champions de l'équité des genres, aussi motivés et engagés. Merci pour cette manifestation de soutien, amis de l'OPDAD. Ça fait 22 ans que l'OPDAD est au service des vulnérables. 22 ans que les premières dames s'activent à leur manière, avec les moyens en leur possession, pour l'atteinte des objectifs stratégiques fixés par l'organisation, parmi lesquels la réduction du taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle, l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ou encore l'éducation de la jeune fille et la lutte contre diverses formes de violence entre les femmes et les jeunes filles. Santé, éducation,
plus particulièrement pour la jeune fille. Autonomisation, économie à moisi, pe lutte contre violence basée sur le genre. Ezalaki autour ya thème oyo de chaque première dame ya Opdad. Bayebaki kosala ba discours na bango, kolandisama na situation ya pays na bango, na présence ya ba partenaires techniques pe financières. Oyo bazalaki ko accompagner bango nde ba première dame ba réaffirma ki volonté na bango pe détermination na bango pour na ko travailler na bomoko pour na Afrique. Oyo éducation ezali portée na moto nyonso. Oyo mwasi ata moko te azali ko subir violence, mwasi nyonso azwa santé ya qualité. Esengeli bosimbaki avant rencontre oyo ya 28e sommet réunion moko préparatoire et salamaki elongo na conseiller technique pour na ko examiner ba rapport et ba activité ya 2023 pe feuille de route ya 2024. Ba première dame d'Afrique ba outi na 20 première année ya Opdad pe ba s'engager na ba nouvelle perspective pe détermination. Pour la kosukisa esengeli boyebake distinguer première dame Denise Nyakiro Tshisekedi azui banda lelo direction ya commandement ya Opdad na elikia ya kopesa lisusu souffle ya sika mikolo o ezali koya. La couleur religion Mosimba que Église Maison des Valeurs Branche School Up Ministries clôturera qui deux grands événements na bango dimanche 18 février. Igor Tingi héritier Mapinde mi bapesi mi ba détail. Maison des Valeurs Branche School of the Up Ministry Nabokambemi ya Yemoko les mandatés révérend David ya Lipasa ya États-Unis nde clôturera qui deux grands événements to ba grande journée mi balé Oyo bango basalaki ezalaki bongo convention internationale pe conférence nde mokolo ya dimanche oyo euti koleka ezalaki suka na événement ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga culture moko ya kafu ezalaki organisé pour la clôture ya milulu oyo ba intervenant bazalaki mibale ya liboso ezalaki révérend Maxime ye alobelaki ba principe pour na ko vivre restauration na yo pe deuxième intervenant ezalaki bongo ye moko le mandaté révérend David ya lipasa oyo autaki États-Unis d'Amérique ye alobelaki mingi likambo etali espoir atiraki yango na livre ya Psaume chapitre 40 verset 18 et pa wapi abetaki le solo ya David oyo azali koloba je suis pauvre indigent mais l'Éternel pense à moi nazali mobola kasinkolo akanisaka nga tango nyonso mateya oyo abetaki fete na likambo etali espoir pe restauration oyo bana na Nzambe esengeli tango nyonso bayeba na ko garder espoir message ba homme de Dieu ezalaki capté 5 sur 5 pambate bana Nzambe basepelaki mingi na kolia bilei ya molimo oyo ezali bongo na litomba après mateya ba prière ya kafu esalemaki pe ba délivrance ya ndenge na ndenge ezalaki vraiment au rendez-vous na suka ya milulu pasteur David le mandaté oyo autaki États-Unis alobaki boye na micro ya Info Lingala elongo na quelques serviteurs de Dieu yo daki déjà au perdre espoir l'enseignement oyo ezong espoir na vie na yo yo mutoninga komidi embika te Bible lobi chaque chose en son temps il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire na yebi ke temps na yo ya ko sekape zali alors ça élike pa nzambe komidi embika te komela poison te kokota loge te kokota ndako nganga te na sa vraiment na malobebela koloba te lokumu ezonga kaka epai na nzambe ke prochainement ezala susu koleka oya lelo na kombo na Yesu. Merci beaucoup Nzambe, merci na grâce à Salebiso. On a impact, pe na ba résultat ma casse ko bana na convention pe conférence. Vraiment na ndimi mingi Nzamba salima ba minene pona ma via bana Nzambe belé. Un message ngezali année prochaine il y a encore une autre nouvelle édition, une autre nouvelle activité. Bana Nzambe bozanga te makambo tozui autre ça la deuxième troisième tour et vous la plus koleka avec Nzambe ba pambola sur ma casse. Merci beaucoup. Osimba ke basali na Nzambe oyo bazalaki présent basambelaki pona pasteur David le mandaté ya lipasa elongo na molongani na ye pour ministère na bango ekende liboso nyonso ebandaki pe esukaki kitoko bosimba ke milulu oyo ezalaki bien clôturé.
Compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse pour l'année 2024 a présenté le meilleur na ba client na nyonso. Bonne année na CAA Mfumu ya Mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi Compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion ayeko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Olinga kolata basapata kitoko place eza semoko na 7e rue limité et pa ya papa griffe héritier mapine mi igantingi. Pasi na ngai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on va diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas gris pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. On a fait ça mon compte. On a dit que ma politique, tout le monde a mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit un peu monsieur on a ambassade à Dora Kekele pour le monde à la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, la tara tesa Awa. Aux ala au mariage, la tara Awa. Aux ala sapat qui a mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Ozala o le quoi est mort on est comme aboli le quoi la île il y a dans ça dans sa réparation dans sa fabrication donc na yebi musala comme il se doit autant que battre ça
Oyoki, adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Malembe tokomi kopusa na suka ya basango na biso bolanda info météo. Boye ibolamu na prévision ya météo pour la journée ya mercredi 21 février. Baniage elongo na mipepe pemvula et monisami na ville province ya Kinshasa, na Kikwiti, na Bandundu, na Matadi, na Kenge, pe na Inongo, mapata ekoleka-leka pepole e monisami na ville ya Bwende, Lisala, Mbandaka, Gemena, Gbadolite, pe Buta, Banvula e monisami na Isiro, Bunia, pe Kisangani, mapata ekoleka-leka elongo na mvula na kuna na Goma, na Bukavu, pe na Kindu, mapata ekoleka-leka pe na Banvula na tango kuna na Kalemi, Mbujimai, Kananga, Chikapa, Ilebo, pe Kolwezi. Pona oyo etali température bosimbake Kinshasa na tongo bakozala na 24 degrés, pe na Poka 31 degrés, 23 degrés na avant midi na Kikwiti, pe 30 degrés na après midi. Bandundu bakolamuka na 24 degrés, pe na Poka bakozala na 30 degrés, na Inongo na avant midi 24 degrés, na après midi 34 degrés, 26 degrés na Tongo na Matadi, pe 31 degrés na après midi. Na Kenge bakolamuka na 24 degrés, pe na Pokwa bakozala na 30 degrés, na Bwende na avant midi 26 degrés, na après midi 31 degrés, na Lisala na Tongo 26 degrés, na Pokwa 31 degrés, 26 degrés na avant midi na Mbandaka, pe 31 degrés na après midi, na Gemena na Tongo bakozala na 27 degrés, pe na Pokwa 31 degrés, na Guadolite bakolamuka na 26 degrés, pe bakotanisa Pokwa na bango na 38 degrés, na Buta na avant midi 27 degrés, na après midi 39 degrés, 25 degrés na avant midi na Isiro, pe 38 degrés na après midi, na Bunia na Tongo bakozala na 24 degrés, pe na Pokwa 32 degrés, na Kisangani na Tongo 26 degrés, na Pokwa 35 degrés, 20 degrés na Tongo na Goma, pe na Pokwa 24 degrés, na Chikapa na avant midi 24 degrés, na après midi 34 degrés, na Ilebo na Tongo 25 degrés, na Pokwa 35 degrés, 25 degrés na avant midi na Kindu, pe 37 degrés na après midi, na Kalemi na Tongo bakozala na 24 degrés, pe na Pokwa 28 degrés, na Mbujimai na Tongo 24 degrés, na Pokwa 34 degrés, 24 degrés na avant midi na Kananga, pe 35 degrés na après midi, na Kolwezi bakolamuka na 21 degrés, pe bakolala na 28 degrés. Moi ekomonisama na 6h24 minutes 4 secondes na ville ya Mwanda na province ya Congo central, pe ekolala na 18h30 minutes 4 secondes toujours na ville ya Mwanda na province ya Congo central. Botikala malamu. Na info météo OND Pestinganzela na boucle journal peu pour la peuple ceux qui vont apprécier qui ont beau ça merci. Na Nathalie Kala Kapenda oyo azala ki bongo na édition na sima caméra tozala ki na Igor Tingi montage sima maki na Christian Kangebe ni Francis Kanzalo Koka pe Fabrice Lundombi journal peu pour la peuple ça supervisé et pas héritier Mapinde pe coordonné et pas Stéphane Skade de Bandeko Botika au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, kopesa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité. Bonheur pe longévité.
pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.